soko ebe okanga masoko te na makolo te musala ki journalisme okosambwa soki botali bien natikala kamera women ya série na nganga moko po ebele masoko bafungola masoko epi mbala kongo bazalaka nko soko osopesi bilokos akonini yo bona obandana nani Christian Dakis Mushagulusa telongi mabe muto a este nyama tala mukuse yo gereze pa bino aussi sangote oyo beteli so na ngaza belge ngaza franco belge atana pimi soki na sai tatouage na ngai talio na nini eza ba délire na nga ça ne m'enlève pas qui je suis ta mutu Christian nani Christian Dakis Mushagalusa ta mukuse muto a este nyama qu'est-ce qu'il y a ba Rwanda kuno zoya ma tatouage na ngai salio na nini nyama Maria merci beaucoup ingénieur Goube Zebede ta nyama ta nyara mère na o imbécile encore Léon a meilleur hôtel na sa ba réunion na kanda na nyara mère no ingénieur Goube Zebede nyara mère na o maman na o lidobi apaka juma mbwa Junior Lenda merci beaucoup depuis Paris Malemba Sermel Adrien Nyama, tu viens d'écrire, je garde un très mauvais souvenir de cette dame insulte facile, ténèbres, prière de retirer ses postes. Nyama, Malemba Sermel Adrien Libolo maman nao Libolo maman nao 1500 fois Aleke funanga na ozo funanga ochelanga plainte na aéroport pot nga na okita mercredi na tongo zelanga na aéroport na plainte no DGM babenga nanga tout fino libolo maman na lisusu Malemba Sermel Adrien si je t'entends encore parler de moi dans les publications de T9 je vais t'insulter plus tabata zana natale bien ta manette le quoi lidobi nyama imbécile zana natale na bien ta manette moi sinon elongi mabe yangana bozi photo de profil boche noir et blanc pour yana moi sinon boza bilongi mabe loko bambuzi nyama imbécile na yo ko lisuna komo na ngai yo Malemba Sermel oyo na oke na ko lukaka ba photo no na nini na page na nini na telongi mabe tala zolo mabe lokwa mutu moko akendaki ko sise mwasi na paka jumazu maladi ya maba ta zolo ta misapi ekuba mbuwa nyama ko sakana nga te epi na molo za mutu ayeni so yo sakana tanga mutu ayidepes kwa isu na page na nga te mbuwa nyama Malemba Sermel ozui oya ngwana okodok basi bazo pekiso kutu tika tana moni biloko te longo bia ko sala ngani tama mabe lokola rerera ta mutu loko James Kabere benyama Dieu est grand, merci beaucoup. Grâce Myriam, merci beaucoup. Malemba Sermel, il écrit les murs planétaires de fond des valeurs, pas les dérives. Moi, regarde sa tête comme la voiture qui vient de faire accident au niveau du rond-point Ngaba, qui a ramassé qui a arraché la vie de plus de 70 morts. Regarde son nez gros là, avec ses narines, on dirait les deux tours jumelles de Washington qui étaient trucs. Imbécile Nyama. Camille Richard, merci beaucoup. Prisca, merci. Coxilia, merci beaucoup. Orema, je commence beaucoup à l'admirer, merci beaucoup. Garçon des chances, merci beaucoup. Simon Champagne Biavanga, je ne sais pas encore. Hervé Ngambouna qui a écrit quoi? Je comprends maintenant que la question fait pour la façon de faire ce avec sa bouche. Oui, Hervé Ngambouna, ta moutou nyamazana qui est allé na nino. Ta mutu ta zéro faute. Yo zéro faute. Age na ozo cha zéro faute. Ta mutu no mabe nyama lokola. Ta mutu lokola koko ya mutu mo na boy rotanga kombo na zakara mboka kuna kota sankuru nyama imbécile. Ta masoko lokola garçon na wala alata ke lokola na IDPS koto na Congo P na babenga RR na Congo, C na kota Rwanda, D ekaboli lokwa na Ruwenzori nyama imbécile. Ta mutu lidobi papa na lidobi Hervé Ngambouna yo. Ta epi bokangi na papa bino photo che na nyo papa bino se longi mabe ta mutu nyama. Zela bino bo sakana ngai.
Malemba Sermel, yo, ta mwindu, mabe, baninga, bakomo, chamwa, choko, yo, kosomba, savona, mafuta, otata, choko, ta mutu, tala, ozana, kacha, zo, no, wana, ozana, banarine, suke, zoko, wana, na kacha, oko, sepilete, tenef, tala, yo, sa, tundu, ozana, page, no, ba, sakana, ngate, ngana, camarade, na, bangoti. L'influenceuse du moment, notre grande militante. J'avoue que la première fois que j'ai reçu cette amitié lors d'une dispute avec un ami, je n'avais pas tout apprécié que ça fait réagir avec elle. Mais depuis l'affaire Moïse Mbi et Eliane, je l'apprécie. Disons que j'aime bien son côté professionnel. Mais quand c'est top 30 tempo, ah là là, le clavier. Bon, au moins tu as bien parlé. Que votre sœur arrête de s'acharner sur le pasteur Moïse. C'est Dieu le seul juste. Yo diva mongungu yo. T'es longi ma belle, c'est un qui est en longi non. Tama, ta suki yoku tu soki, dis merci, na eloko ni babenga kanini, make-up, soki make-up te tale longi munene loko arerera, on dirait ba rwandaise wa simanda kuta mutu nyama, yoku to mone oza congolaise, te yo pe oza munya mulenge yo diva, ataka kaba photo a misu, wa chance photo no ezate, ta mutu, te longi mabe diva mongungu, Tamis, yo moza modobi monene yo za modobi. Nego zano za modobi monene. Nego za osala kuta bize ata place osala. Ta mutu nyama. Babino nebo monene ke pobo bozo misala ba si babino imbécile. Yo mwenga zo kwa yo. Moi je suis une femme libérée dans ma tête indépendante. Je fais ce que je veux. On ne me cherche pas de problème. Ta mutu lidobi. Tala oh garçon d'aujourd'hui, on m'a boy pédé mounene. Tazo tata. Ta mutembazo finga ngai. Tazo lo mounene on dirait tazo mounene on dirait ba garçon ba fanda akota kingabo kuna o ba boto la ba 5 soki pia ke koti bango à partir ba 12h heure embouteillage za makasi kota kingabo ta mutu. Talibani on dirait moi mobile mo ba kende ko kota sa makolo ya nduma paka juma sikoyo asise sikoyo ba sperme wana ba mbali mususu etikali na mutu na esuke kola asute nyama mbwa lidobi masoko efungoma imbécile yo garçon d'aujourd'hui yo imbécile ozu okodoka na okolisu na kombo na ngana mira TNF na TNF ango pe akobaye ngama molelo aodoka. Bosonje Kuba, c'est inutile que tu puisses me défendre. Moi-même, j'ai la bouche. J'ai la malbouche. Mounoko pola nenge zaboy. O peza classe a pamba pena na tanga la poto. Kozonga Kongo na koka ni kana ba shega kota kingabwa. Orodoka. Trisha Nelonga, pas de souci. Hein, allez là fort, merci beaucoup. Joli tatou, merci beaucoup. Belle carte, merci. Ma grande sœur Paola Mapendo, je te fais des gros bisous. Moi, la mort bien. Elle doit dire merci à Hélène. Je l'ai connu grâce. Trésor Emmanuel Mwenima Lio. C'est un attend photo. Mboua. Ate, na okatate. Tabato est bazaka munoko, hein? Et pas la bino kuna bazo violer basi. Yo kuto koza ndengo zane koza la. Maman no ba viola qui est pour botama. Mais tu viens parler là sur la place. Mais toi, c'est vraiment pourquoi ça va nous quitter? Hein? Guerre et pas la bidon dans les aussi la tête. Mais vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous ouvrez et vos fesses et vos bouches. Nyamambu anguaku. Trésor Emmanuel Mwenimali. Talamuku c'est le quoi le nia suka. C'est un temps elongine. Yamutongo azo finga ngai. Trésor Emmanuel Mwenimali. Mbwali dobi ta oyo oze longi mabe onzambe na nini poza muto alamuka ite longi mabe nyama kutu baza tutsemi katala yi oza elongi mabe villageois tala et puis nzambe na sala ka peinture donc oza no musufa donc na ko engager peyo na futi peyo mais oza munoko mbwa mwana nyama imbécile yo trésor Mwenimali yo nga kola te sanke na finga bino stu na silisa bio na pajwa yo trésor Emmanuel Mwenimali muto este mbwa et pas na bino boza na guerre bazo violer bato omoni bino
yango wana boza mito edoka parce que bamama na bino viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko baadef na lu bino finalement bosu bakoya kobetelanga porte à chambre na apela katanga o amoni ke na fingi ekoti ye ake déposer plainte na aéroport na DGM bakanga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile encore bato est baza minoko moko d'abord boza mikuse boza bilongi mabe. Bon, Bénédicte Papé dit chers alloués pour lire les commentaires calmement, louez des choses et vous gagnez des pop-corn. Merci Okutobo Kota et dit une battante, merci. Expert au Shakir Zéana Natal et Longi, non, moi en plus, Tale longi mabe, tala zolo munene, on dirait mobile moko lidobi. Yo peso zakapede, zana ma photo na. Zana ma photo na, expert au Shakir. Na loba kini, tata mobile. Ta mobile wa zo finga hazana. Zato kena. Et puis à Sambe, la Galati Alliance à Mounene villageois. T'as l'expert au Shakir. T'as Mounoko Mounene. Moi, on va la Zaka Mounene, le quoi Mounoko, on dirait ça là, au fibre. Expert au Shakir, t'as Zolo Mounene Nyama, t'as la souki, yo ba mbali bakata souki bot, ba mbali bakomo kata boule à zéro, kati boule à zéro bien. T'as Zolo Mounene, tu dois aller te faire opérer, ton nez là n'en vaut pas la peine. Tu es un nez gros comme un cochon. Un nez gros comme un cochon. Aussi moi montre à 10 000 francs. Azuma montre à 10 000 façons là qui s'appelle le quoi moutama longa nyama. Tala misu bima vondo le quoi la bokechu. Ta moutou na nyama li dobi imbécile. Nana camarade na oyo. Toi tu es comme mon mari, toi pauvre nègre imbécile. Bon, na finga isunani. Claude Canesi. Y'a ton lobine bien. Malemba Sermel, je viens te voir, tu es encore en ligne. Nyama lidobi. Ta masoko Mikel okwa kizengi nyama. Bino, bon pesa IDPS merci ne bozo yibawan. Bon pesa IDPS merci. Bon pesa Kabila merci. Nenga tikali bino moi pouvoir mikolo. Bon zela vous êtes dans ma ligne de mire. Bon banda li sous. Na obandela na bino bokodoka. Ta mutu nyama zeana ta na finge lisusu expo Shakira sazu ya ye na bintu Odette ozawana kaka mame tala mutu ta matama lokwa nzungwa bikedi o bateka kote azando na pavillon 5 nyama tala choko acha salita cheka ne longi maboko etikali mwindu cheneta ange za na kingo na eza $26 ndenge ozawana bateka ngo ta pavillon 10 ta mutu asakina biloko matoi plante wana naturel bando check synthétique wana bando check yango na mutu synthétique ezalaka solo bosalaka pomme lokola nga chaque 3-4 jours ozolongolango oche pomme oche ni synthétique na mutu batiaka sous synthétique te biso synthétique mpona malili au Congo il fait trop chaud nyama ta mutu lidobi ala sima pla lokola konyi ya kote ya kamui na sapu nyama. Allez, moussousou à la bla. Naili sousou. Agla flanker mbuka buka sa nyama muluba. Ba ekolo soni yo esala soni mikolo yo buka sa yo. Zea ketan elongi na pono fingo biepo. Non mon mame. D'abord oyebi ata ko serazete tala yo. Oyebi ata ko serazete ndongo za. Déjà soki ne longo serazete bon na mapeka masasa mane se komi ebele c'est le quoi Amazonie forêt équatoriale na kati no kuta ba lion ba chacal ba singe ba poussin ba soso osomo soso na kati ya forêt yo za nango na ba sile ya la kati kuna ndoki mbua lidobi liye bondengo sawa Shadak Masengo, allez, blocage, Q, bloqué.
Oui, oui, na langolango chaque 3 jours. Lobi na ok salon dans l'accès de basala ango. Et un modèle morezo est à $40. Basukolo suki, basalu, batue gel belé pour les maliennes, on va sécher pendant 1 heure du temps pour dire qu'on pose en ils aura temps. Et à $40 chaque 3 jours et ça. Bon, na ni musus. Guidil Petronel ya zobenga bato. Claude Kanezi. Zaya susu na finga oli. Supona mwana azoyoka te. Mwa na uchani mba moko ya te. Yo. Borodoka loyi borozo nini ona tongo. Na ana ka. Kefu na nga na DG mbakangela nga wana. Claude Kanezi, je vais les insulter, pian na otikate. Malemba Sermal Adrien, ta zolo mabelo kwa lidobi. Nyara mère na libolo mama no na ebisio. Nyara mère na yo. Yo Malemba Sernel Adrien yo. Libolo mama na na français te. Po ba ivoirien ba tondia wa. Ba ivoirien ba ghanéen ba nani ba komi ebela. Po ba yo kama kamuna solo ba te yo Sermal yo.